Bonjour peuple congolais. Mbote na biso mingi bandeko na ngai. Bana ingeta. Bandeko oyo bakundela mabele ya Congo. Vraiment na pesi bino mbote mingi na bolingo ya Nzambe oyo nga naza nango. Yango na pesi mbote epai na bino vraiment. Na ningaka bino mingi. Yango na papa na yeko pesa bandeko na ngai message oyo ya lelo oyo toza nango vraiment na kati ya makambo na biso ndenge tobundelaka mpo na Congo. Tant que Bengali Bissonio surtout, nous allons en marche le 8 avril. Le 8 avril 2017. Nous allons en marche, et allons un samedi. Nous allons en marche à Mounene et à Bruxelles. Marche voilà et comme la porte de l'ami, ti na Parlement européen. Nous y Bissonio sur la revendication de Bissonio. Et là, on dit que nous sommes au Senga. Il faut totalement s'engager dans l'Occident que le peuple congolais a allé dessus. Na maso oyo eza koleka na kati ya mabele na biso ya Congo. Yango na tobenga biso sur le 8 avril. Le 8 avril 2017 samedi. Marche à Mounene eza na Bruxelles. Ba résistant combattant, ba résistant nyonso ya monde. Da bengi bino ba grand résistant. Boya to sangana pour la seule but le Congo d'abord. Parce que soki nga leo na telemi awa. Na telemi awa parce que mutu atindinga na telema azate. Na telemi pona loba pona Congo mutu atindinga. Congo mutu za kobenga ngai. Congo nde esali kenga na telema lelo awa. Pona loba pona mandeko na ngai. Yango na na telemi. To benga biso nyoso. Le 8 avril mandeko na ngai. Le 8 avril marche à Mounene toza na mona Bruxelles. Marche wana ezali ya ba Congolais. Marche wana ezali ya parti mon côté. Marche wana ezali ya ba Congolais, ba résistant. Yango to benga biso surtout le 8 avril na Bruxelles à partir de 12 h. Tout ça marche à Mounene et ça na Bruxelles. Bande kolongai, je vous aime tant. Yango na leko pesa mina message oyo. Parce que to informe kaka pona peuple congolais, to la kisaba occidentaux. Ma béni ni oyo ezalaka na mboka na biso. Ndenge baza ko boma biso partout. Baza ko boma congolais partout. Naza kuta makamba ko bela koloba. Mais eza mawa. Deuxième problème oyo naza nango, oyo na linga yebisa bande konanga na diaspora. Bande konanga to lingana. Bande konanga to zala ensemble. Bande konanga to lingana. Parce que na moment oyo soko biso toko fingana. Soko biso toko swala. Soko biso toko luka kubunda. Bandeko na biso baza ko kufa. Bandeko na biso baza ko bomba bango. Lokola ba nyama. Baza ko sasa bango. Biloko ba ozana nzoto na bango to éviter. Vraiment et ali déception munene. Oyo ngala ko mona leo na kati ya diaspora. Bandeko na ngala ningi bino mingi. Totika ko fingana. Vraiment ezali signe malamu te. Totika ko fingana. Vraiment ngai na boite na la fingaka na ndimi yango pour la zamutu menga na fingaka kanambe na fingaka mende na fingaka boshap na fingaka bango parce que bango nde baza ko terroriser mabe na biso yango na koka ko bomba ko finga na ngate na mona ke pona na bibimi sakande sila na mona ke malamu na finga bango ninga na fingaka mais na kanisi ninga na telemi awa mutu moko atinda ngai na telema pona lobela bato na finga bato na lobela bato pardon azake na telema kanga moko Congo mutune ebenga ngai nenge siko Congo ebeninga ebengi biso le 8 avril na Bruxelles yango na message to benga le 8 avril na Bruxelles na porte na mille marche ko bana na 12 h jusqu'à marche ko sila na Parlement européen yango na bande konanga to benga ni vraiment na sengi bolingi simingi na mandeko soki kandele ki bakasi etombaka mboka te biso nyonso tu toza batu toza mibali toyebi ndenge kanda ezalaka me tolingi todoze nanu makambo oyo ya kanda bandeko nanga todoze nanu totika nanu bavideo ya kofinga totika nanu kolobela bato makambo ya kofinga parce que bana baza kotala na internet na bamama baza kotanga ezosala pasi neti nga na vandi natungisami nango vraiment makambo oyo ya kofinga vraiment namoni na bamama na biso bakotanga yango vraiment ezosala propre te yango na kopesa message oyo
biso ba congolais na diaspora to lingana ngani nazali awa JC Makwisa naza mutu ya RCKT naza mutu ya Parigote naza mutu ya CCPIT naza mutu ya Congo parce que Congo ne mutebe na ngai tous ces plateformes ezala RCK ezala Aparigo ezala CCIP ezala banini ba parti nyonso ezali ba parti ezala ba plateforme ezala Congo te ezala ba plateforme parce que biso ezala le Congo. Alors nous devons être tous unis parce que ndani na tele bagala sala ba vidéo mutu mo watinda nga zate ezala mukolo moko te atala pesa exemple de kolanga matimosi akwa ko tuna ngai coordinateur na ye que Jean-Claude Makwisa loba boye finga boye po na finga ngate e ko sala mate akoko tinda ngate mutu moko ko tinda mutu te même ye moko matimosi nga zawana mutu moko te atinda nga ye asala vidéo mutu moko te akoko tinda ye ke aloba na mutu moko sala boye ezala te parce que avant moi na mon côté mutu no sala ka oye amoni pour la Congo ngana moni un grand remarque parce que na moment oyo mboka na biso zo kufa na moment oyo bazo bomba de connexion Kasai bali basala ko génocide tokola ndenge ba kosala beni ko kata bandeko baza ko bomba bandeko toza komuna alors na moment wana biso wana diaspora toza ko fingana toza ko swana toza ko luka solo nini na yebite eloko nini toza ko luka. Alors vraiment bandeko na ngai to doser nanu to doser to tika distraction na manette to doser ngande na telemi awa attaque tout problème ezali même na ndeko na ngai odombo que je salue d'avance na ko finga été même na ndeko na ngai matimo ça vu problème na ko finga été même na ndeko na ngai Barté Sali a vu problème na ko finga été même na bandeko na ngai babé basombo mon général qui est la base et bazoro bile na ko finga bango te parce que ko finga eza genre na ngate eza pe genre ya résistance te to ko finga kate to tika ko finga na to solo la bien to doser ce qui kanda ezali bandeko na ngai to doser kanda makanda to chala se to bunde la Congo. Le Congo est en danger, le Congo est occupé, le Congo a un problème néné. Alors biso ba congolais to tika ko yinana to tika ko swana na manette to tika ko bunda parce que lelo oyo bandeko baza kuna libanda baza ko terroriser Congo bango nyonso bakonzi oyo toyebi kuna oyo bazosala ba rassemblement ya kuta nakanisi bakomona biso bakoseka bakomona moyen balobi voilà toza kopata bango baza kopatana mutu nyonso aza na ba raison na ye. Mais je vous demande s'il vous plaît bandeko nanga tous ensemble tous à la Singapore tout bunde la bite de biso libération à Congo parce que ngai naza le sengote ndenge naza omona ke bandeko na biso ndenge nini tokomi koswa na net ezali vraiment très vraiment nazali dessus na sepeli na ngote ya mwana na kopesa message oyo je demande la paix rien que la paix tous on a besoin que soit na te ko yima te ko finga bato te parce que nga lelo naza mutu naza na RCK za plateforme mais naza mutu RCK te soko lelo na lobi na kene na Parigo naza libre na finga ngwanda te na finga papa na biso Tshisekedi te que cela me repose à paix soki omoni place on na finga bandeko na nga wana la kisanga vidéo ya ngoyo yo finga na ba nga na finga kabango te parce que baza ba congolais tolo bagarder polele ya mabe ya batu mais to finga kabango te. Alors soki lelo na moni bandeko na nga na kotambola bango nzela moko donc c'est que na koki pe ko renforcer bango tous ensemble to bunda Congo to kota singa moko to bunda parce que biso tous na beti moko Kabila dégage na saluer Barté Sali et bon travail oyo ça la ndeko na nga na saluer général Ngando bandeko na nga nous sommes tous na idéologie moko to bunda ka pona le Kabila dégage to tika ba division to tika ba haine soki mutazaki le haine eloko nini esilite oyo kotika yango eloko nini esilite oyo kotika yango nakopesa bino message ya paix naza na besoin te ke tokotomonaka susu lobi basala susu video moko mpo na inter non eza na sens te tolobela Congo oyo bakomi lisusu bo non eza na sens te tolobela Congo. Le Congo est occupé, le Congo est en danger. Kasai ekomi kobeba plein ya Kabila yango azosala plein ya Kabila
ça. Rassemblement, ça n'a qu'à. N'a qu'à rassemblement, parce que c'est pas ça, va partir des épaisses, va partir des rassemblement. Comme dit sur la carte de diaspora, tout le monde s'engage. Parigo, RCK, CCIP, ils sont tous s'engagent. Et ça, idéologie à combat. Il faut tous ensemble pour trouver sa force. N'est-ce pas qu'on là, tout le monde là, occupant. Mon cas est en danger. Mon cas est en occupation. Alors, la télévision place soir, bande Konanga, tout le monde là, Makamo, la banette, Totika Yango. Le Congo est en danger. Le Congo est sous occupation rwandaise, burundaise, Kenya, tout et tout n'a pas occidentaux. Alors, si on veut de côté de la distraction, on y a coloqué, Intel boy, Yasali boy, Yakuna Mamanaï, Yakuna boy, Toko ça est le Congo côté. Dans la bande à Bassa Congo, s'il vous plaît, bande Konanga, bon dossier. Ton dossier. Parce que n'a dit que Moussa Goloba, au téléphone sur le baquet, ah, ma commune à Parigo, c'est non. À Parigo, c'est une plateforme. À Parigo, c'est un Gwanda. Gwanda, c'est à Parigo. À Parigo, c'est un Décolanga, Scorpion. Scorpion, c'est à Parigo. À Parigo, c'est un Décolanga, du Soupolé. Le Soupolé, c'est à Parigo. À Parigo, c'est une plateforme. C'est pour les Congolais. Comme pays, on peut aux Congolais. Ce qu'on dit au côté, au côté. Mais nous allons tous ensemble. Comme CCIP, il y a Odongo. Et ça, il y a Odongo, mais ça, il y a Congolais. Comme on appelle la consommation, c'est n'a pas tout ça. N'est-ce pas tout ça, il y a marqué sali. La résistance, qu'est-ce que sali? Donc c'est ça les combats. Tout tika ma distraction. Tout tika ko swana. Na kalisi mbala oyo. Na komo ya Nzambe. Oyo aza kokundela so Congo. Message oyo nazo kopesa. Bande kolanga nyonso la résistance. To raisonner. Na komo na sur vidéo moko kolanda te. Ah ba fingi boy. Oh, bah salibo. Oh, bah commis. C'est ça les faits. Ce que dans le bien, parce que mon thème est l'insécurité. Là, ma maman va s'aboutar. Et c'est béni à ta bouquette. Et dans le cas où on a un message à Kimia, ça ne veut pas dire qu'on a peur des gens. Non. On n'a pas peur des gens. Moutou a bangara et Toumba à cause de la résistance. Parce que la résistance, tu tiens d'autres là, esprit dans mon lit, mon os. Il y a des gens qui sont ratés. Tu vas gagner comme côté. Et là, voilà, et à Moutou, et à Moui, tu vas fondant. Alors, il y a un message à paix. Mais quand on va Moutou va Tininga Zati. Moutou a Tininga Congo. C'est le Congo qui m'a envoyé. Les Tinanga Mouba la Koufa, commando. Pour le Makamba Koma, Bomise pour la Goma. Yamama Moutou a tellement pas pour la Congo dans les Négénaï. N'a tellement dans les Négénaï. Moutou a Tininga Zati. Mais c'est le Congo qui m'a appelé. Congo Moutebenyanga. Nikolanga. Congo est à Kobengayo. Congo est au Sénagayo. Kimia. Congo est au Sénagayo. Tout dosé. Tout ça a la paix pour tout le monde Canabiso. Congo. Tout tika ba émotion. Tout tika ba erreur. Tout vanda le corps ba résistant. Oh, bazana bana. Bazana responsable. Yamwa na tout ça. Tu peux libérer Congo. Na go finga te. Yo finga bingai. Ngala pesi na limbisi yo. So na limbisi moto finga. Eza te po da bangi. Te? Na tali Congo ezo kufa. Na bite. To tika makambo, bo tika makambo. Yo finga kinga na limbisi yo. Ngala finga kiyo limbisa kai. Tous ensemble. Parce que tout le monde a pour la Congo. Tout le monde a pour la Batute. Tout le monde a pour la Congo. C'est le Congo qui nous appelait. C'est le Congo qui nous a appelés. Ce n'est pas un individu. C'est les Congo qui nous ont tous appelés. Parce que Toyo qui va kila, il y a des gens qui Koufa. Tous sur les morts. Les gens sont comme Kassai. Beni va comme Kassai. Mes frères et sœurs, vous avez dit que les Congo sont envahis. Est-ce que vous avez dit que beaucoup de choses dit ça qu'on finit dans l'internet. Tout le monde a su combattre le 8 avril. Ma bengi si biso. Donc il faut soit la terre, comme la terre. Congo est bengi biso. Congo est bengi biso na Bruxelles. Marche à Mouné de Salikuna. Na tokoba na porte de la vie, titre ko suka na Parlement européen. Yangwana marche kwa bengi si biso. Yangwana bande konanga na répéter un mot. Mutu moko atininga awa na loba azati. Congo mutu tininga. Ninga na loba bande konanga Matimos. Mutu moko atinda kaye awa basate. Congo mutu etinda kaye. Yebe akoko tina mutu te. Pas à moi na mukete.
atina mutu loba boye azate kompe akotina ngaite donc mutu ça loba komba akongaka na ndenge nzambe apesi esprit ya mbuluzi na kati na ye mutu atinaka mutu ayate yango napesi exemple wana soko mona lobi lelo boye parce que lobi parce que namoni ke ça suffit le Congo est occupé laissons le Congo tokomi koluka badivergence ya badiscussion non ça suffit totika yango eza na sens moko te ekoporte biso rien le Congo d'abord le Congo est occupé yango wana nde totelemi yango nabengi bandeko na ngai biso nyonso nalingi bino nyonso ozala mutu ya parigo ozala mutu ya xk ozala mutu ya o résistant ozala soki ya wapi biso nyonso tu na Bruxelles tobengami le witi tolakisa na baoccida tolakisa na bato ke le combat ezongi en force parce que ezala mokolo moko te tokoyamba musicien awa ezali bosana makambo wana le temps ke Congo eza na libération te musicien il faut bosana makambo ya miziki awa na kati ya diaspora miziki ekozala te ekotikala mpe kozala te jusqu'à la libération totale du Congo babengisi biso le 8 biso nyonso bana Congo oyo biso ayebi na congolais babengisi biso na Bruxelles osala moyen oye totelema tobimisa mingongo na biso mpo na chebeya tobimisa mingongo na biso mpo na Cédric tobimisa mingongo na biso mpo na Arma Tungulu tobimisa mingongo na biso mpo na 12 millions de morts oyo bandeko bazokufa na Kasai baza koboma tilelo komi génocide mais les miso occidentaux rien ne va parce que les Congo ezali gâteau na bango alors bango basali Congo gâteau na bango trop biso tout ça la résistance ni tout ça la résistance ni tout ça baninga nyonso na banet na badistraction non ça suffit soko za na kanda kitsana lukanda na tala Congo mboka na yo na occupation mboka na yo na danger tala Congo mboka na yo parce que mutu abengaki yo na Congo aza te Congo nde mutu ebengaki yo depuis que Congo mutu ebengaki yo ozala nani tala Congo mboka na yo le Congo est sous-occupé Kabila dégage yango tolobelaka bango tofingaka bato te totika makambo kofinga bandeko na biso totika makambo koswana na manete totika makambo wana le 8 avril biso nyonso na Bruxelles toza na marsha monene oyo babengi biso na Bruxelles ingeta ezaka ndeko na biso JC Makwiza nabengisi bino ingeta ciao.